Après Mélodie, c'est notre artiste Tania Zola. Likambo pasi pe ya mawa ndeko na biso Tania Zola bolanda video po bo comprendre Tania Zola aza nani botala photo na yeyo na de Londres azalaki artiste so bokele kotala ba théâtre ba fashion ajouaki pe na kati akufi Shalom, shalom à vous, shalom à tous. C'est moi la soeur Inès Nzembane avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Merci à vous tous. Obolanda abiso, merci na bino nyonso. Obozala wana pona biso, que Dieu vous bénisse. Obino nyonso bo partage ka bo commentaire ka bo pesa ba encouragement. Ezanga ndeko na bino Inès Nzembane. Nalingi bino mingi mbangu tokokende. J'espère na tse ba photo ekomema bino bokanisa aza nani lisu nani yango po a changer mais soki botali photo yo boye bo comprendre soki vraiment nani ngai nazali kolobela eza ndeko na biso Tania auti kotika biso pasi ya Mélodie nano kutu ata kati nano esili te Tania lisusu akufi bandeko na ngai esali pasi esali mawa Tania akufi abanda ko jouer na groupe Akin Malebo na groupe Akin Malebo ajouaki kuna epa ya Titi Kalu eza ba théâtre sobo zongi bokoya koyeba nani yango nga nazolobela ndeko na biso akufi atiki biso esali pasi esali mawa ndeka naloba ke ba information soki tozwi toyaka pona kosolola ngo parce que eza na makambo en tout cas liwa eza elo moko o esisa biso na mayele parce que muto a mayele eza ka nzambe na affaire a liwa tozaka vraiment na mingi ya koloba te mes condoléances na famille biologique ya Tania Zola artiste na biso a changé moi muke ahuti kokufa boko tuna boko loba ke eza na batu misu tomba otala baloba non toyebi ye meza batu misu babosani ye parce que talaka mutu ndenga changeaka moi ekopesa moi confusion mais bayebi vraiment ye yo moi sikitoko vraiment atiki biso eza pasi nde nalobaki Tania ajoua na ba théâtre mingi ya production ya Titi Kalu producteur oyo vraiment asala ba théâtre ya fashion wewa na esobolo Tania ajoua na kati botala nanu photo oyoyo j'espère bato ebele bakomi deja kozonga bokoya komona ye nde natangi komba ba théâtre wana nyonso bo comprendre so nazolobela nani parce que azaki vraiment trop jeune azai mwana muke azojouer théâtre ndeko na biso Tania yeyo atiki biso boko tuna eza nini yango mte komelaki ye akufi na nini bozomona ba photo ndeko na biso yeyo bandeko na ngai mwasi kitoko mwasa pembe auti kokufa ndeko na biso Tania balobi akendeki kobota azalaki na zemi babi ndeko na biso azalaki na zemi akufi na pasi ya kobota vraiment bato ebele balobi babi pasi ya kobota yango ebomi ndeko na biso Tania oui yango ebomi ye vraiment toyebi ke na ba poto awa na Europe eza ba pays moko développé ndeko na biso azala esu na kini te ndeko na biso Tania akende kobota
do ntango azobota wana akufi. Pona mwana vraiment nakopesa information vraiment nini te, mais nde tolandela makambo na source eza moto alobi ke mwana pe akufi. Ndeko na biso epesi mawa, epesi pasi, parce que toza nanu na makambo ya melodi na esili te. Mbala moko ya Tania lisusu eye kokweya, esali pasi, esali mawa. Lisusu na théâtre Mosinzo Tania pa jouaki. Vraiment nayebi ke nde nazoko expliquer bwe batu baso koma eza pasi omona mwasi ake kopesa vie, ake kobota ye moko pe lisusu asali nini akufi. Yango wana bandeko na ngai, yo mutu oza na bana 5, bana 4, bana misatu, obota sans césarienne, obota sans trace, komimona te ke yo ndo oza professionnel. Kobota mwana eza fufuna kwanga te. Donc tango silisi kobota, nzamba pesi yo moni ke mwana na upa bimi bonne santé. Osimbi mwana na maboko, raison ya ko réfléchir, raison pe sujet ya kokumisa nzambe. Oyo to uto mona ete ya biso, beaucoup de femmes o bakufaka na era kobota. Mutu azopesa vie akufi. Na era kobota mutu akufi. Yo komimona te yo za professionnel. Po yo kendaka, ngasi na komi kutu na umela te mbala moko. Omimona ete yo professionnel. Ezalaka ngolu, ezalaka mawanzambe. Tala na kati ya théâtre na biso, Masirika, so total na théâtre Mosinzo, ba Joana nanyo na Tania, oya eko kufa lelo. Ba Joana ye, Masirika kufa. Diane eko kufa. Ba génération ya bato bazana makambo ebela kosala. Baza mikolo te. Baza pas même na ba 50 ans. Bakufa bakendaka abwe. Lelo eza jour ya Tania. Kotala na Facebook na ye apesa pe ba me condoléances nebembe ya nani ya Diane. J'espère ya Melody kutu akokaki te. Parce que Melody tanga kufi lobi deuxième jour nango, Melody a kufi les 30, les 30, non? Oui, les 30 ya ye kokufa, les 31 pardon, ye aye kokufa. Bande konangai, en tout cas, na théâtre, nde na loba ki lobi. Dans na saki analyse, na eba ekutu suteke, toko ya lisusu ya ona lobake oyo to omona lelo ya biso oyo ko ya lobi to yebite ngai ndeko na bino Inej tana ndo sala analyse lobi ya makambo ya Melody ndenga kufi bandeko na nga na eba eteke lelo to ya ozwa ke Tania akufi nandima iteke sango lisusu ya moko lisusu akata ba théâtre Tania Zola to ya oyoka ke akufi lelo bandeko na ngai yeyo na zemi na ye yeyo na zemi na ye mwana pe ye wana ndeko na biso atiki biso elongi yango tala soko tali bien eko banda kozongisa yo tokenoka na ba théâtre wana ona tangeli okomo okomika théâtre ya producteur ya Titi Kalu obeti fashion obeti Mosinzo obeti Sobolo, obeti abus de pouvoir, bokomona ndeko na biso oyo nga na oyebisa bino na kati boko regrette makasi bora boko regrette makasi ndeko na biso atiki biso ndela ndoko loba na yeba kite kelelo to yozwa sango lisu ya ndeko na biso yeyo awawa akufi bandeko na ngai toyebaki te nalobaki lo moko très important vraiment bandeko na ngai très important nalobaki pourquoi na ba théâtre la majorité ya ba fille ya théâtre ya bandeko na biso ya théâtre o bazokufa ezaka bao babunga
omona mutu abunga lobi napesa ye bino exemple napesa ye bino exemple ya pululu azalaki vraiment active après quelque temps azomona na su te ntango akomosala neti azonga kaka na scène boye toyoki ke pululu asali nini akufi Diane azalaki oyo azomona na lisu te abunga après ntango alingi kabanda kozonga asalaki atournaki quelque théâtre na ye avant akufa poso totali baliwango eza un peu différent parce que Diane azongaki un peu na scène abungaki nsima azongi na scène pululu abungaki nsima azongi na scène après aye kokufa mais grâce oyo bazalaki nango liboso na ntango bazongaki na scène ezala esu ndenge moko te ya melodi kutu abunga naosala bino video botala batournage na yo abanda kosala avant akota avant apela bandeko na ngai ndenge nauti oloba Tania akufi na pasi ya kobota balobi ke eza rare ana poto me nga na oyebisa bino elo monga na constate j'espère bino nyonso mpe bokopesa nga raison parce que oyo na bato nga na yebi na bami emso ya Facebook au 4e fille na yoki yango epi sérieux kaka mois passé non mois oyo kaka ndeko moko touta okufela azala afanda na Bruxelles bao bayebi akufa na pasi ya obota après akufa na pasi ya obota takendeki kobota bakoki ko réanimer ye te na ntango akopuse azokoka te mpe mekomi mokuse ndeko na biso mba moko akufaki na Bruxelles dede eza ya ndeko moko nakotiela nga bino bafoto na bango te po kotumbola supota te Tania toolobela ye parce que azaki artiste vraiment mususu na Londres auti mpe kokufa na pasi ya kobota nazoyeba te oyebi ezala na makambo moko eyaka na Europe basera corona ezaki bato ebele bakufaki na bopital na baignorance omonaka moto akufi boye akufi ne normal to na bakokai mpe kosunga bakokai mpe koreanime ye mais akeka na compte ya corona sikoyo eza bafi ebele ntango nazotanga deja natange bino 3 bazafu eza ba 4 bauti okufaka mikolo ka na pasi ya kobota ezalaki rare mutu ntango azokende kobota na poto eza na baartiste mosusu akebota atie mpe kamera po azobanga na ye te aza trop sur na médecine ya Europe ayebi ke na Europe bakodecevoir ye te na Europe abota na ye bien me ngai ndeko na bino Inej oyo tosolola na an expérience nde nalobaka ya kobota na Afrique na ya kobota na poto nayebi ndenge ezalaka risque kobota na Afrique ezala neti donc kufa na kobika bandeko baolandanga bayebi mais ana poto tozaka na assurance moko parce que toza na assurance ya médecine toyebi ke non awa anaobota na nga anaobima na nga tout bon so mpe totali mingi ezalaka bongo epe esalama bongo beaucoup de bato bakendaka bango obota bazali na baassurance na bango bakota babima mpe babota mpe kitoko ebele nayebi te soki eza nini parce que nga moko touta kozwa sango ya matanga ndeko na biso oyo donc naobenga epe wana azalaki petite sœur na nga nazali kuna courage te même ya korendre hommage na ya kosala soki nde nini auta okufa na Bruxelles bato ntango baotuna akufi na nini ntango nayoexplike bango bato baotuna na poto na pasi ya kobota po toyebi ke na poto soki mutu bomoni deja avant mutu abota bapare ya poto ezalaki mbambala te
bazwaka temps ya kosala baexamen, bazwaka temps ya komesure tension, do bapareil nyonso esala kitoko nyonso na poto awa. So bamoni ke pasi ya kobota ezoya te, baza na tonga moko babeta komona epesi yo pasi ya kobota, epesi yo na makasi ya kopuse. Biso atokenda kuna ba maternité, biso nde tobetela bino masolo, et puis ba maman baolanda nga baozala vraiment bakoloba ke non, se ne jaoloba makambo ya solo. Soki bamoni ke okokoka te vraiment, basalaka opération babengi césarienne na poto. Mais oyo ekoma déjà na milieu na biso, na communauté na biso, ekoma mwa ba 4 boye. Nga na yoki ekozala pe bino boolanda nga bino pe boyebi mosusu koleka ngai. Mwana batu kotala mwana batu, mwana muke mwasi kitoko ake kobota. Bokanisa nanu ba mama na ngai, surtout bino penza na osolola na bino, bokanisa pasi ya 9 mois. Zeme ezaka na ebandelo mona mwa basoi, kobwaka basoi, ba vertige, nyonso ano supporte. Tant mutu akoma na 9 mois, pasi mukongo, pasi makolo, bamisuku tokosanza na 9 mois te na ebandeli. Tango akoma na 9 mois, espoir, mwasi akoma adea na esengo moko, paske ayebi ke kala te na osimba bebe na wana maboko. Mage ezalaka kokebota na pasi, me mwasi azalaka na esengo mona sa motema ya surprise, ya omona elongi ya mwana na ye, ya komona mwana na ye oyo awuti na kati ya libumu na ye. Bandeko na ngai, oyo ekomeli ndeko na biso Tania Zola, epesi biso vraiment pasi, epesi pasi na motema komona mwana muke akebota mwana na ye, atali ye tamoni ya tate akati motema. Na ndenge baye koloba bebango akufi lisusu. Esali pasi, esali mawa bandeko na ngai. Yango tolobaka tango na loba na ngai awa, kolala kolamukeza ptite auta koloba ngo lobi. Na loba kiango lobi kezaka réveil te mutela musa biso. Réveil kute kobeta na ngote, olekani na yo, okomi no pereta na musala. Mais quand même osali nini olamuki. Wane ngolo bani nzamba kiti, ngolu na ye likolo na yo bandeko na ngai. Tango tosololaka wa tosololaka. Tala likambo ekomeli ndeko na biso, mwana na biso, artiste na biso, otomona kala, batebele bakoma kotuna, akenda wapi, Tania azalaka wapi, akoma wapi. Lobi na lobaki yango, likambo koyeba, lobaki yango, ba artiste ebele totala babunga. Bamisu bakenda na bamboka misusu bamisu baya na poto toyebi, bamisusu bazape bazape na poto, na biso toyebi na biso toke baya na poto. So monika foto wakenda wapi, abunga wakenda wapi, azungeli théâtre ato sepeli. Lobi kana lobaki yango, lelo lisu mususu esali pasi, esali mawa. Vraiment bomona ke kozala pe na différence entre liwa ya Tania oyo Tania Zola na ya Melody, parce que Melody a joué ki moi trop ebele koleka Tania. Sikoyo na système na bango pende bakendaka, so mutu aza na tante na oyo aza na ta eza pe sous différent. Donc toyebi kaka tendeni makambango ekende na bandeko na ngai, esali pasi esali mawa. Nzambe kaka apesa courage, apesa vraiment makasi na famille oyo, apesa bango vraiment makasi. Pas facile mutu akende kobota akufa boye, esali pasi bandeko na nga mawa. Merci na bino nyonso bolandinga, merci na bino nyonso bo partager, bo commenter, bo kota ki live. Nzamba lola batela bino, nzamba lola apesa kimia na mabota na bino, nzamba lola apesa bino makasi. Bozalaka kaka soki bino bosate to solola na banani, na considéra bino, na benga bino ma famille, parce que na ebike so bino bozate tokoloba biso moko
to tokoloba na banani. Vraiment, merci beaucoup. Nzambalola apambola bino. Balila na pesi mbote, pourquoi pas Gina la grande, Nikonzinga Kuvunisa de la grâce. Vraiment, Moïse de Jésus, Zambalola, apambola ba bone nyonso, Zamba pambola bino, on est ensemble. Je vous aime beaucoup.